bonjour, mais quand on va ok. On a pas bien maman, si vous bien papa, c'est la bien moi. On va pour le mariage. Quand le bon moni, maman quand c'est quelque chose, ça beaucoup na biso Congo. Kinshasa la belle, na kati ya Zaïre. Na kati ya Zaïre. Na kati ya Zaïre moye, nous na bimi na qui conseil la vino émission na maman oh de une femme à la maison, une femme à la maison. Qui pas artiste de mission pour la cinéma et puis nous pour la maison artiste. Si vous n'avez pas bateau normal, kaka minondo, bolika artiste na bateau cinéma. Et moi la bibi le nom qui pas artiste de mission, on peut se faire une femme à la maison, on est à la base pour la cinéma, pour autant la base pour la lamba, parce que pour que ça tape. On a qui autant le long et éviter ce qu'on soit de la part, ce qu'on pour ça les passages, et éviter rien à qui ne ça là. Comme on a eu beaucoup de conflits quand on a commencé à aller, beaucoup de mal à acquisition pour y avoir, c'est là. Avant d'entendre. Bon, mon aïe. Top. Oui. Entrez. Allez, que la wapi, Allez, que la wapi. Soyez la bienvenue. Aïe, tout ça à 4 pour lui parler. À 4 waouh. Maman, ça va? On lui donne un phone à un équilibre. Si le phone à un équilibre, maman, tu m'as pu t'arrêter pas chérie. On va voir. Et si bataille. Si moi voilà tout bon ça. Hein? Maman bon. Ça va. Très bien. C'est bien. Bon, avant de banana personne ne m'embote. Et où tu pas la marraine là? Minjo. Waouh. Il pas yaki. OK. C'est quoi le roi yaki? Le bien ko luka. Na. Comment la marraine là toi? Ko luka na fiole na marraine là toi pareil. Elle se l'a dit. Oui, moi c'est quoi un peu mundo hein? Allez moi c'est moi mundo na c'est moi qui to béni na ni comme casse. Na tu ko le bonne ma casse na ko na ma casse. Abina ko sombo. Waouh. Ça fait ce bisou na. Ya. Mami moni? Bisou na yango. Bisou na yango. Mami Mimi Njoko. La marraine. Hein? Ah, mais dire ça c'est bon. Avec le robot. Tu vois pas tellement quoi. Ya solo Koto kutala ko. Na ko tiko bomo te na Holandelo. Landela Na Holandelo makas na tiko. Avec minga na grand hôtel. Donc il y a glace. Capacité ko. Na ko souhaiter. Combien capacité? Il y a absolument glace na grand hôtel lobby. En tout cas. Mais elle est bien comme ça. Pour le goût c'était. Oui, merci en tout cas. Maman Mimi Njoko, je t'aime. Non, la monnaie te mène à l'ingo déjà. Ma couleur. Voilà ta couleur. Ça va maman? Ça va. Bon Nio. On sait à maman. Toujours avec maman. On sait à maman toujours. Vous ne pouvez pas dire Nio, ça va? Il y a où Melia, ouais? Jo. Ya umelia wewe mwana. Umelia wewe? Afadhali wewe? Umelia. Umetia kama ni kwa kufuta banda kwa watu. Hapo ina ba flash. Tia kupi wewe? Umelia. Na poso ngwani. Ya wapi? Mambo te bele na colonel Mopepe. Capitaine Morgan. Mambo te bele. Ndio siko kimela.
Na comprendre si vous kimelaka. Capitaine. Na comprendre qu'il y a kimelaka côté là. Na pesa mot. On m'appelle à Luka moi au kimelaka na sima. Colonel mon pépé. Mon pépé. Il va kangakete. Il a mon langakete. Ayaka pe nyo so. Ane mon pépé. Donc ça c'est comme abimé la vie. Accueillir ça libre. Abimé le va aller voilà. Maman ça va. Le lot vraiment est côté là. Le monsieur a une femme à la maison. Oui oui, je suis à la maison. Une femme à la maison. C'est nous la scène ici. Non, vous avez là. Aussi c'est nous ça. Comment il va ça? Il va ça. Il va ça. Il va ça. Partout. Femme de ménage, zato yo na sukoli te na ba kolamba ba momo ko boya olamba. Ah mama boni ko yo sukoli basal. Na sa musamo ko. Ah, na ebisibino lobi na sukoli la mala poko na sukoli base bilambe za kitala. Sukoli on va passer les. Na repasser te kanka. Et on a là aussi. On va passer les. On va passer les. Tout le monde. Et puis on va voir on va besoin. Boyo qui est? Bande kongai na sala na wisa. Ndafu mana ndafu na mwasi. Ndio ndafu na mwasi. Na kumba ndafu na bonisi le tunanga. Na bonisi bakamunyo so yanga na bonisi na zukuru. Na sala mwasi kuna ndeni wana television. Awa. Une femme. Mama ya bana. Yala mulonga bana. Nada besoin une femme à la maison. Ah mais c'est bien. Alors on a fait ce mot dans la fille du mois là. On a pas na au boulot avec ça des maman. Mama yoko tu muto simbo kutuke. Bona kisi du mois na mbala sa. Eh, Olivier Sele. Mbala mama ti. Ba mama muto simbo kutuke. Et bon ça va tellement fouler le kiss. Eh, yazala kama maman ça ni nango. Maman on va qui. Hein? Maman. Lukisu fule. Maman va faire Ngai, puis Nicole va bien la mère nourricière. Encore lingi ko lesa. Oh, lingi ko lesa. Comment on fait ça? Olingi ko lia ni tu so olingi lo kese yo. Olingi ko lia. Wana kidamba mona muni mama biso mama ni ko ye. Babiloko ne ya mwana. Nguma yo. Ata boa côté wana aba kasi d'accord. Ah, ma Belinda. On est au tala yo, bato surtout batala yo na émission la fois passée bato c'est moté télé bébé ba ozela kaka batala fait même ni pour moi ngo. Na je viens bienvenue kamba c'est peni makasi. Et comment ça vous fait quoi? Voilà. On a déjà mais en tout cas, ça a musika de mawa. Mais si on a en place au transport, il y a un bango, on a un potolia ensemble. Donc, on a un banda de musana, on a un bango potolia. Donc, c'est ça. Bon, Larios. Oh, Larios, mon frère, mon frère, mon thé. Et là, on a un CV. On se dit qu'il a les papa. Et là, on a un truc parce que c'est médico. La propos de nom, on fait, hein. Il y a un peu de exactement. Il y a tout le monde qui a un problème. Mini dans la maison, les on a des problèmes. Papa l'a reçu tout. Papa, c'est mon beau-frère. Maman n'a pas sémé. Mais en général, c'est lui qui va bien. Mais où est-ce bien?
Eh, c'est quoi tout le monde? Je vois on a quelqu'un qui la maman Alinga, tu vois? La que ta maman Alinga, tout seul les monsieur maman Alinga. Là tu sais que les poutres m'ont eu à Mouba. Moi je vais vivre avec tout ça, et la maman Kana. Et puis comment Mouba? Eh maman, nous tu as ça ma coco, s'il te plaît. Oui, bien qui papa la Rios a payé la Rios c'est toi, le petit frère de mon mari. Avec la maman. Notre sémé. Avec la maman Bana. Eh. Abili puta wana nige fami nige na sepe na ngabi apa tikoloba alobi na lingo suma sisini bale ngabi tikoloba akwa tinda kala komba jawe atindi do pa pe mi chabu yo na ngambo ko mafia moi au mi sarate akini mbaro yo mona sali ko na sepso pa la rosa parce que mona mas pension na sepe na mi chabu na pantalon dia ma badna mosa fumukanda yo biloko na linga ko na ngo penza pe Mukanda mosa mokonza mboka wow la ya sala mino bai na kufela mosi ya mokonzi ya mboka Mukanda suka yo na tso pala yo sino donc voilà quoi you peut être sous donc tu jamais bon kana lobi na ngate me na moni atwanga pe na linga mafuta papa na vuma na linga nazala ba ya nazala ye donc na linga nazala ye ko na linga na mafuta bana de bisa mosi tuza bana tu valoriser quand même ndio biso kuna na liputa te ata liputa te siku ka tukufe aola ta pantalon so ta taille ne alati pantalon moi ba musulman za moi musulman moi bimi tatu wana sala ke monani o mona ko trape âge 50 ans o mona ko trape âge 50 ans na moi liputa so ba laisser la maison moi c'est moi ta moi ça simple la vie na casa une femme à la maison mais so le bito ke ba kotana o sentir na ndenge ala kotana nikenya pe na nikele pe pan nikele ensemble c'est photo na c'est déjà photo na c'est mama sikuru on a qui fait micro nous peut monter pour la atolia aïe ça kaka une minute ça c'est une minute naye nango kala kuna matiti boye okomona ndenge eza bao bayebi mikungu nalingi to baose retrouve déjà ouais biso bataba ndundu ngana kana ekolo te yo oza expert ekolo te ndoki nana ekolo te ekolo nyonso ngana mikungu yango oyo eya bakabo ezalaka bo na kati ya matiti on tiango ka ezala la justice nango mpo bayeba deja bato mosusu lokwa ngai boye na mesana nango mingi te me nayebi mama na biso mwasi so oza nzala mwa atwi apilipili na koputa abanini kolia tie fufuye nakamiramikabe mwana mikana eza donc kani eza bo meme bana nanga balia yango ya mobesu so ata bimi akutika boye omona abengi mwa mibale abandi otafuna donc eza eloko moko poko na bango kua bandi olia bango mpe bamesani so azi bomona te atibi na bamama mingi abanginga tuki yango na kati ya munda bandi kolia soka fufu eza na kangolia na fufu balamba te kaka nizango apo ezala utaki na ye na mwa bilanga mwa nzala nokomona kuti momolani azosama mikunga bi pesanga mwa ndanga mona tiekaka boye mosali oyo mari nanga naza na mari fiere nanga mosuku na paris mari nabelake ma mari mama yesu atelema boboto o mari mama yesu ye lokwa pesa mokarani namoni fona memele fona bango vraiment ifo komemela ye siko mingi avakalamba
kozwaka oyo soki eza makasi parce mikolo mosusu emona loka manga mosusu eza ekembi makasi misili mpe mosusu eza kokemba makasi baza bakati no ozoluka place pete oyo mpe sikoyo baoyo nango mosusu ezalaka makasi mais oyo bino oyo esombami eza ya makasi te eza pete lokola eza pete eza vraiment inutile ya kolongola babiloko oyo mais soki ezalaki makasi tolinga kolongola biloko oyo mais tellement eza nango makasi te eza pete donc na nzulu déjà ekolemba ntango tokokokisa eloko kokosala peut-être eza kolongola chercher la providence. Donc, kati kama ni changu ni kusema bure. Nitasema. Ya mwana vile kwa sababu unapisa mwana ndio ndio la ande tuzao au ni ngere mate ni ziki Nape na luka mwana vile au bandalu. Sio lobite ona bandi kuna carte à la carte. Sio kama kwa Luka. Ah, zana ngala tala ena. Oh. Mama lobana. Bonjour. Ngakuti na moni. Ndenge ya zo simba yo nesi ma beli na bitala kuna mwana no. Ah drage zo ex. Siko yo bazole ba siko yo pose incapable yo bazole ba na ndenge. Ah. Non mwana na yo te. Donc comment est bino? Moi même d'aller taper ce qu'on akokate mikungu na ngai yango na tie mai na tiango na munju ezotoka nano etoka soki ebeli le reste bokoyeba na nsima. Ok, ezala makasi? Ezala makasi, oui, eza na makasi mais faut toka soki etoki après batuti après d'abord kotutale on apprend tous les jours. Ça je ne savais pas. Kotutango mais bamputu mpe balingaka yango olia yango sa kotuta mais moi je préfère loka na osango na mbisi na kati po bambisi evanda na kati na biso côté wana la bala aozala problème eza problème euta bakote mosusu Kamu wapi? Ndio baadhi ya wale ambao wakaumia. Ndio ndio kote nini? Madame Zwange. Azante. Oyebi na seke misomo na mabongo. Mabongo. Mabongo ayebi kuna lobi. Parce que otala pièce moko to sala sekele. Bodi ko sekela mo tu le boye ba mote. Abinga na saka mosi ya dudu. Ile aka mosi ya dudu. Dudu azole madama mabele. Mabele kwa lamba. Et puis côté mosusu mpe babela azalaki kale comprendre sikoyo dudu asali nini akima mama boli akota libala epai ya mama mabele ntango mama mabele andemi nayaki deuxième biro aomosambela na ye abi ndenge noko mobali oyo andako na ye
mama bele na dubuti na ndako eko zo miso ne ko biso mbano duda bichete tutenga a hotel limite tuzu makala yo tu mama bele atele loko o duda lingela kiye o mabo linga zama ki sekera ko tu mabo linga ne ka biso expliquer na mabo linga sanga bite ono bate etila ngaka ni yo wana soko moni mobali na yo azole mbanda linga oyeba eloko nini tindi akende kozwa mbanda azolanda nini epai ya mbanda alors soko oyebi sekele wana okorekipere mobali na yo ye kutu mama bolinga azali mama mabilaki gentil aye kozongisile po alembaki deuxième biro sikolo bande bootombola bongo bootombola makasi posango pete bootombola makasi omona esala pasi Amelian, yangu ngana kokaka te balongola nga manzaka. Ani longola nga ngana longoli na omusi na kote te. Baza moza ko che des jours. Oto buka na ko changer cha musi. Na kokaka te na banga ka. Na ya sala ka ningo sala ngana kimia nyoso donc. Parce que douleur ça partage na nga kila kitu. Na dinga yo kwa partage. Lo nyoso yo ko la ngana. Bino koza na produit muni eza na ba produit moko ya mama. Ezali. Ay ba produit so te ko ba sala boitala bolinga. Ba produit acheka na mwa bol. Yo choko choko ba na kati. Manzaka nyo se lembi elongo. Produit la ndeba ko ba sala na hotel. Malembe. C'est parti. C'est ça, parce kimia mabeli. Gaïe. Et puis là ça fait bon. Navanda trop kimia. Là trop kimia na mesana. Na mesana. Ngana koza na ndako na sala ta une semaine. Bato ba yebi te ke na za ndako. Mais na za na. Mais wana na boye te mais bato quand même ba otala yo kuba yo ka yo. Oui, bato kanga ba chéri boyo kanga te. Ayo ka yo quand même. Kimia na to boye na biso ngo te mais. Ba yo ka yo se to ka ba be nda pende biso na elemba alo bate. On sakana. Te na okata bino da matungulu. So na liende na oloba makasi. Ani to na na Jordan. Jordan de o utaka frère na ye. Waka mère. Ya so ya fo. Oh, utala be yo ka na ngote. Ya solo bongo so Jordan ko sa penga bongo te ko pia ka pasi. Bongo mabisi mwana lemba. Mabisi mwana lemba yeso ka. Na yebi yango Mabisi o so mère. O so souté. Aso la mabe. Ya solo. Ali a oloba te. Oloba te. Loba boy. Ana loba kaka. Loba kaka Ana mosi. Ndenga mabete, mabiste Kombwana ndeza ndego mobo na ile kitu. Sasa mabisi. Mabisi mwana lemba. Sasa malembe. Ngala obite ko za mwana kipiti Mwana o. Mwana na facilité. Bongo msomo na basila. Sasa wao usila ikolonde na sisi. Kasi bongo bien. Moni. Comment nous collons na voix? Comment nous allons t'en yokola? Na sali onima. Mosco nous collons na voix. Sasa leo wana facilité na ile na kazi. Pour bon de kisi na wana. Yana mumbe, ndio facilité. Oui. Bon. Awa déjà bomoni tomate na nga na kati, matungulu, ai, mbisi. Mbisi wana nde naocha yango na kati ya mikro. Donc nazotuta ai na nga. Poser une question. Est-ce que mikro naturel? Pardon, ça. Mikro ndenge ba mama so na mikro. Ba ba chape mbisi wala ba kabo. Bachaka mbisi bacha balamba te bongo. D'accord. Tout moderne, ça au moins. Bacha a des fois bacha mbinzo. Wa mbinzo balambi yango na mikro. Donc mikro na biso j'espère. Toni to koma na niveau ebeli nango. Toni to koma na niveau sikoke et tutama. Donc dans la tête toujours tout ami pour na biso.
tika kaka mwa minute moke bomona kala te tozobanda kotuka mikolo na biso po tosala sauce. Ça pourrait ça est bien vraiment. Voilà du sauce. Donc pour mettre l'étape de mi-balai. Ndenge eza boye bato mosusu akoki olamba mikungu na ye na mafuta mbila mama Eliane akolamba ngo na mafuta mbila loka mama ya biso alingaka kolamba ngo na huile te ye alingaka na ye mafuta mbila mais lokola mboka yango tokoma na biso kaka bongo eloko kolamba ngo na mafuta nga nalamba na ngango na mafuta ya huile. Donc tokomi na moma ifo totuta mikungu na biso. Liboka munene ezalaki ekoti mbala moko botuti loka liboka eza ya moke tozotuta yango ndamba o bato mosusu yango baboyaka bamindondo oyo ya kosala bomona atia yango kaka akatikati atiki yango mbala moko ya kokatakata kaka bongo mais tellement ezolambama na musuni na kati. C'est impossible otika ngo mezimba. Je pense que bandeko nanga bozolanda. Ela biloko oyo surtout na bangi balinga makasi. Balinga vraiment ni makasi ela biloko bakela ni kuna mayebo mama Eliane to azima na olamba mayebo yo moko bangi surtout balinga makasi. Mais il faut que pena la baswa ele ya côté ya tata. Oui si gamba mama la bando luté maloluté pour la tata. Parce que il y a la maille na kati. Dada la maille na kati. Oka itoki donc il faut tout en oka le kwandi toute la tomate. Oui, lokola mafuta na biso ebeli. Boyebi kaka makala esala mbango. Makala ya bien.
Donc, la tomate na biso. Vraiment. Tomate na biso ezokalingama poto tozokontinue na libongo parce que nalongoli ya liboso nalongoli oyo ekutamaki liboso okei pembeni kaka libanga ya tolukamwa kosilika bilongo na biso soki te boyebi ka kishasa na biso ezaka toujours na kati nakotuta continue na biso anatandaki mafuta nanga kuna tome baepisi nanga ezokalingama nga nazokontinue kotuta biloko nanga naokalinga lepisi esili naokalinga siko bepisi lo bepisi ebela ebeli yo continue me nazobetela oka lisolo soki epepisi ebeli eloka liboso na otie eza mbisi lokoza mbisi ya nini babenga mingusu mingusu eza mwa makali makasi babenga mingusu natie mingusu apres nazwi koelela natondisi natie biloko nyonso moke moke ya ngoze lingwa wamai ewasa kotoka moke esili nango parce que eloko monene ezalaki etoka etoki ebeli donc nde eza ebeli nango deja motu aolingi mpe kolia oza pesa kolia yango meme bongo desi ebeli nango me lokola tozotia mwa babiloko mosusu na kati yango esengaki totuta mpo tozongisa esu na nzungu esangana otia mbisi J'espère que ça va pas traîner alors. Non, non. Oh. Va, Julien. Ah. Ne traîne pas, hein. Ne traîne pas, chérie. Non, champion, t'as crié. Ouais. Oh, tu t'as crié la nuit ça. Ah, la chouette. Ah ben non, boulou, beau tamboulou. Je vais la la Eh, bébé, j'étais un bon peu. Pas intéressant. Toi la chouette ya biso isangarate. Ya biso totik ane bango na banda. Mais ça traîne, ça traîne. Non, ça traîne pas. Je suis informé. Oui, t'inquiète. Tu vas nous faire malin de peu. Allez, voilà. Oui, comment dire on les a derrière ce donc presque. Omoni mikungu na biso yango oyo ototutaki nayebisa bino ke eza deja ya kobela sikoyo lokola totie mbisi tozozwa mikungu na biso tomelange yango na nzungu ya mbisi
tomélange mikulu na biso na mbisi ekomi eloko moko. Mwa mai moke tokotia mpe de façon ke mbisi na biso ezwa mota ya kotoka esangana ekoma eloko moko kande balobaka. Ouais, Julien. Bonne Ouais, je crois que... azali nzala te bazali ya posa biloko baolambela ya lia Ezala penza. eza te. Donc totie mwa mai na biso de façon ke etoka mikulu na biso etoka. Mwa mai ezwa mbisi surtout me bato bango bandolamba bango na okonseye kotiaka mbisi ya mboto moko tema nalukaki wana omonaki yango te. Mbisi ya moto moko wana mboto ezalaka pimieke mimbusu. Les poissons les plus chers. Le monde c'est cher. Ouais, tant on a gagné à Bassan pour se balader, il faut la tirer mbisi wa nikiwa. Bambisi nyonso na. Oh mbotonde. Yanga na bila papa. Ala olenga ni bana. Ya kokanga. Ya kokanga de. Ngala molengela. Basi yanga hiyo za mko. Yeah? Yeah, what? Parce que et quand tu regardes Thomas, non il y a Thomas pour tellement Thomas il y a Thomas. Tu n'as pas Thomas quand on dit il y a pas un changement de petit pas sur un comment pour que pas la monter ndo ndo swahili. Bale na cheki te ba para kwa mama kwa dem tabando te. Swahili te bazana mo kindu. Siko déranger que c'est comme tout homme qui se respecte. Obi on a l'ingamba si to bandana ko total na architecture donc mon nam tala ba qualité na so biso ba race na biso moi qualité bonga moi sipe moi taille moi nini donc côté que un yesikoyo sikoyo yesikoyo tala ka to kutanta to kutani na tali na bi no ba ba so to luka ya mo. Tu vois quelque part, elle est bien armée, elle a toutes ses armes en place. Donc, biso, voilà nous savons tu vas congolais là bon. Tu vois que ni basa délire oh ya plein tout là quand. Pas biso va congolais. Voilà comme ça. Biso il faut moi gérer salarial, moi fais pas ça là. C'est pas possible. C'est quoi on est là boy na moni penye madame là zolamba ni Congo. Olia kango d'habitude bieza ni kwa liboso lo ngana za invité ke bilondo olia ko. Normalement c'est elle qui m'a initié na kolia mikungu. Bon, on a vraiment na bande ko linga ngote. Tant on a balié ne bande ko kodenga malembe ba. Tellement à lamba ka peu fort. Na ya ne ko mesana na lambeli na ye. Non, il y a un terme à l'issue. Non, on commence ces années. Non, tu vas déguster, tu vas aimer. Oh, c'est pas non, ma casse. Ok. Donc, au début, c'est des parents qui non, papa, maman, parce qu'on a un parent. Dans une moisson, on va hey, ok, madame, tu vas nous. Aux hommes, on a. Attends, je vais le cacher, on a ça pour nous qui est colo déjà. Bon. Moni ba seba ndundu ba mo spécialité na bango omoni so talineti mama auberge donc so na tali na mona comportement na ye presque eza égal na comportement ya Evelina donc baza pas simo baza na mo tendresse mo oui au quotidien moi je lui ai bien venu Kamba Apocalypse 22 ouais eh il y a moi c'est et puis elle va à moi sinon mais je l'ai bien venu Kamba moi si il va mon dire à ton il y a de toutes les façons la vie c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur vous savez le bonheur d'abord dans une femme et ça n'a qu'à t'imaginer parce que tant que tu linga kapel oui que tout le monde a ne pas me soit moi si moi c'est la bizalele est-ce que tu l'as la bizalele
Tu ne peux pas voir Bizaleli, c'est abstrait. Hein? Le comportement au Bizaleli est abstrait. Tout le monde a une beauté physique. Donc, au tali display, ça bien, au tali revêtement. Donc, les critères sont autour de la ce que Luli Bongo allez. Nous avons découvert Bizaleli. Ce que Bizaleli est convaincre. Et bon, ce que vous avez dit, style, moi, si moi, peut-être la mini-jupe, tatouage, mais ok, moi, si moi, pour dire qu'il y a une mini-jupe, il y a un tatouage, jaune, orange, vert, mauve, il y a un peu marron, bien noir, il y a un sous pantalon, ou bien il y a tout ça. Mais juste que vous avez changé tes vestimentaires, ou bien à garder au lieu la ça. Bon, tu sais, vraiment na lingana un peu d'extravagance militaire. Alors papa ni toi. Papa ni tout. Papa ni tout ngana to so la kate. Tu na ya lingani. Kasi ya noir. Pour l'air pour te connecter. Voilà. Wa tu ni na ye o so mona mesi ya ministre te suki ya ko. Je mona meka qui était pas jeune. Ne ke ka voler tcha moi sur moi jour. Est-ce que ce mona moi c'est ministre a te suki un jour. Donc il est là en noir. Mutu aza na éducation na éducation acquise na famille. Au moins neti biso nga na kola na ndenge moko nous avons comment il a travaillé avec les Belges. Oui. Alaka secrétaire à Liboso na commune ya Lemba tango Belge bazalaka. Sikoyo c'est par rapport à ça ndenge ba nemwa ko coincer biso. Eza tokoli moi. Ma benda. Naya. OK, d'accord, non maman. Ça devient la souka et le goût est belli. Et lui qui mon abisso est belli. Donc tokoli penza. Et là biloko penza bien. Le biloko naturel quoi. Biloko na biso est belli. Tu crois que na exagéré te la tienne na bichacha te o ba logo sala boy non. Chez bichacha. Donc biloko est belli. Je pense que les autres ça la kikisi yango et puis toleki na mwa eloko ya pembeni yaka ndenge ezalaka mwa poisson natumba mwa poisson obatia mwa pembeni esala mwa bien donc otia eloko nyonso okotia viande okotia makayabu donc oza bilo nyonso bakotia pembeni okotia na yo mais nga na préféré natia poisson ya kotumba donc sotumba poisson na biso c'est poisson là on a tué batangawisi au besoin mon âne les batangawisi tangawisi ça la bien à poisson ok on est dans le moment
maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Lélo, mais vous le savez, non, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été biso. Ils ont été biso pour la santé na biso. Ils ont été mis papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, va dire, oh, bon, on va la zone de il faut se trouver dans un lieu sacré, dans ce plat, et pas ce plat. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. N'a cause Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi Bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, d'autres connaissent Malemba et aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Puis qui va beaucoup nous autres et cause à la danger. Avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Table prête. Merci. C'est gentil. Non, mais genre là, il faut dire ça, je sais pas, c'est vrai, c'est pas la papa qui fait à comment. Ouais, bien monté. Je la sais pas ça pour la papa elle fait comme moi. L'inspiration elle va venir ça comme bien.
La vraiment comme moi. Non, il y a qui te voit. Non, moi, je dis, oh, il y a des années. C'est l'air bon, ça va. On va prendre les aïeux, soit le menu ici, on va faire la pourquoi. Bon, parce que c'est déjà bon appétit. On s'est vu papa. On va dire là. Parce qu'on sait moi ça il faut qu'on a déjà fait. Yolga S'il te plaît. Yolga. Maman. Yakana bataba flower mikewana. Comment faire bon appétit? Ouais. Bon appétit papa. Merci. Yakana atami bali. Ndio zabo oya na kubanga. Abi olo na kukoka. C'est même on est surtout dans les jacques. Là ça notre c'est vraiment un service donc je fais ça au passé. C'est comme tout. C'est tout. Maman, je fais ça aussi. Maman, là. Bon, tu m'as dit qu'on y est, mais. Joe, bala ba mabe pour na me va sanene. Bakuto nango. Ah, bakuta yo nango. So bala mabe pour na mabe bakuto na madamu. Boso bala mabe pour na bakuto na madamu. Tina na mone. Mabe na nga pose question moko. Na mone olambi aussi olamba, mais avant de matana mais ça pour changer l'ilamba. Pour cette explication nanga. Oui, nauti na moto, j'espère que vous avez entendu la milinga, la vande na moto milinga, donc bilambo na lata qui j'ai commis la milinga, comme la solo. Il y a milinga. On a beaucoup de vendre la carte à batute na milinga, wana na bilambeza ou masolo milinga. En tout cas, on a beaucoup caté. Il y a un moment qu'il faut s'échanger. On a maintenant la table de vendre ensemble dans la paix à l'aise. Merci. Moi, je sais pas ma photo, t'es vraiment. Attends, photo, elle m'a béni. Où tu me mets tout? Hein? Pas génial. Dis moi, madame, ça me sert, ça y est. Ouais. Là, là, j'ai retiré. C'est bon appétit. Pourquoi il y a comme un... Comment tu as besoin? Tu as comme un Congo. Mais ça m'a bébé yoka. Non, en tout cas, mais pour moi, moi, je n'ai pas mal de boîtes pembe. Une fois, la lamba où déjà la sali, ça m'a mal de boîtes pembe. En tout cas, et puis ma boumoko, na mutazolia ba au comprendre que les amis. Tellement que pour les amis, mukie, ba il faut pas d'amis na sali, ça on se conduit le moko, la tia en bis. La lame ya aussi dans moi. En tout cas, non, il te soit quand même Congo. Il va te faire nous. Mais c'est bien la émission. Parce que nous avons donné la semaine où on est à Quito. Même bien. Oui, un peu bien. Pas Julien, ça va curieux. Et là, bon, ma besoin de curieux. moi, je vais sentir que Ma Belinda. Basi oyo. Babala du bale ko bishoko yo bani bala mukongo bo. Oko ko tsetu bango te ko bate. Mbana nga to mukongo ba lia bango te. Ko tse bango nini. Ko ko misepe mbani na bango biloko ba bosi. bon, pour la koloba, surprise des Arabes. Nous avons 5 euros pour la témoulambika.
Ça quand on a lambi moi mi kumbu. On peut aller à Maïebo, lambi pe Maïebo. Pour la première fois, on lambi pe Maïebo, on lambi pe moi et l'homme sous sa payée. Yo tiens la maison et ça papa. Mais quand on oya, les années yo me kakaka. On a limité que mutako boya zo moi déjà o eza Maïebo. So tali en bien. Na mesa besoin la kisano ko eza Maïebo. Quand mutameki ah c'est pas ça c'est bon hein. Vous comprenez? De façon que un jour pour ebiso te lambelange loko lambaki wana. Okoki okangama biso to liaka babilo ka baswahili. Est-ce que mutuno ça za muswahili? Non. Il faut qu'on mette kaka biloko nyonso. Oh mona que papa se fait nango. On sale lié. Lobi lobi a kosenga yo ango. Lobi lobi a koluka yo e ozala bien. Eza ka pona yo moko. Elle est venue pour vous. Vous avez dit comment ça vous bouge en ici. Vous devez souvent nous monter dans la boune et dans le kitoko hein. Christian Bombi, Katana Nazolemi Kungu, Alpha. Hey, Yepsa Zino, Awa Mi Kungu. Donc, ngai ta maman la biso la ndola maman la ndika la mingi na ndeka na maman. Biloko nyonso façon na ngani so lamba mingi ndeza la kokema. Maman la isanga na soso ko lamba sa uli. Sa tomate. Façon pendant que ça là pour mon goût impossible. Ta papa est un bâti. Vraiment en tout cas ils allaient quitter. Ce que tu comprends que hein au baki c'est on a son aïe l'autre. Na ke pas muninga na lukina yepo. Na ngabo so na lelo mo la sepe na mo maman pa la tsande olamba. Une fois Irsil Pechanga hein papa Julien alamela biso eloko nani pondu ya kokali samai. Si je ne me trompe pas. Pour nous en Guangula. Et c'est la table. Maman est bien là, il est tout. Non, on a bien rosé. Non, on a mon rosé. Comme ça, quand tu manges, tu parles plus. Hein? Donc, moi, rien d'aller comme un paramétrage. Dans la vidéo, je suis paramétré dans l'option manger. C'est vrai, je parle moi. Comme ça, on a beaucoup, hein? Merci, merci. Alors, la lettre de jour, là, la vie, j'allais là, la route, maman, à me qui faut expliquer la vie, l'explication pour eux. Et si nakenda na somba pondu na sombi bilongo se sengela ki na sombi na kena ngo azola melanga pondu alambi pondu ana na misu na na tomboli nzungu na nga ya pondu na tena mutuka na ye na monda. Après une semaine ndamu kopé na landi yo to na mokilelo il faut ka kotala muntu akokaza te na isa na sepela ki oyebi na lambaki une fois na lia chou. Biso na bunya to bandola bashume ya kokalinga na bakala. Pena kende pa dina na lambishu achango mabumu achango na bime. Na shubo elengi. Donc yango kitoko na bi moi mama. Nini boy. La kisanga ndega kolam. Alexandra na ya na wona lamba na bana nyoso basepela. Lelo ba commencer etuni ba to lamba ni mama chou na mabumu. Pour passer les minutes, moi si Azala Moussala, il faut apprendre. Ouais. Apprendre, d'accord. Donc c'est ça que je merci beaucoup. Oh Julien. Oui. Bande qu'on a mis bande comme ça là yo. Comme bande madame a évolué l'embêter. Quand on a magasin à qui on est les bandes. On continue par mon nez. Yo oza ou bien ngai. Nam comment on appelle mutabando mais alambela ngami kungu te so ngele mi kungu on a que passer à mon boye oui par exemple mutabando nous faut ça ngele mi kungu to na lia so so mo babe ka nini o se o chuku da so nini na mo wana ko bala mananga inga yona nini bo mbaja ni wana ko ko se no nini ni bai ko baba ba so mi ko musu. En tout cas, c'est un conseil à donner. Mais tout ça, il y a une routine à qui ne faut apprendre. Routine à qui ne faut apprendre. Bon, net, il y a moi, c'est un hasard.
ayebi presque barecette ebele oyo mpa omona ke aza limité na barecette bosololi basololi na ye so mpe na video so mpe na oye sur place comme ça aolamba aolakisa betape nde ezala okoma na kaye donc voilà to ya forma bafille ebele bafille ebele bayekoli kolambela na ndako. D'accord. Je suis vraiment contente. C'est fait le l'amour de la commune et bon baquet. Moi, Belinda, merci. Merci, Maman. Pourquoi je dis merci de beaucoup moins de temps. Pour moi, les gens qu'on a mis en côté. Et ma Belinda. Comme ça, nous avons quitté au Mongo. Là, il y en a un où il y a. C'est un peu quoi? Malo balobaka kuja mkwimpa babela sine kulieza malamu kotuto mtuna mtuna ni na mtu makati kwa mtuna wanda la rubaki kwa tuti ai tuna tangawizi tuna onja na mulwa tuna huile na tangawizi polo na kitu ya biso na kati. C'est tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup. La montre de nous, on a bateau. Balinaka. Non, tu as service de contrôle la providence. Une femme à la maison. C'est ça, une femme à la maison. On va la route Moussala. À Yambiye. À tous ces mecs comme là. À nous, les sapatos. Avant de continuer sur une des ministères de l'économie. Moi, je suis traîné. Tu devais être là depuis 15 h, là il est 17 h. Tu étais où? Ton mari n'est pas ton enfant. Il faut venir. Ceux qui osent un genre à moi, c'est Oyo. À gagner la caillou. Même des fois d'inviter, même des fois d'amener. Nous sommes mobile. Comme moi, ça va aller dessus. Moi, je suis à gagner la caillou. Il y a mis sur la niga. Attends, la mise sur la bande, attends, la mise sur la famille. Moi, c'est le moment de la mise sur la famille. Mieux vaut vivre avec un dragon qu'une femme qui relaise. On a Bible, hein? Oui. D'habitude, la femme sage bâtit sa maison. Moi, c'est ma lame. Il faut. Vous allez à Yapopita. Moi, si déjà soit ganga, pomba. Alors, vraiment dégoûtant. Vous verrez même. Vous verrez. Papa il m'a fait mais il y a Zanani, mon bal a remplacé mes bagages sur mon pied. Papa Toyo. Vous verrez mon bal et Aloba. Sur mon kili, c'est une bande. Jamais je t'épouserai. De ce moment, mon bal et Aloba, bon, moi, c'est que il en a marre de cette femme. À Balageka, peut-être moi, ça bombe caractère, moi, quelconque. L'autant, moi, il y a un ndaku, allez, à Mimisi Manzaka. Mais je suis désolé pour ce genre de femmes. Parce que, ben. Les apassi. Les gens de Bassi au Bassal à la question Moubali, à qui a foutu un mois si monsieur soutient tendance c'est l'équipe à l'équipe. C'est tout ça à côté d'un qui s'engage. Parce que tout le monde qui s'engage, mais. C'était grave. C'est tout ça à côté d'un mois qui s'engage. Oh, maman. Tout le monde qui s'engage. Ben, pas besoin d'en apprendre nous à Tchangama. Les Touma permet de ça se voit. Les Touma. Il y en a les passés. Les passés, mais il y a qui avait les passés, il y en a un bon là, tu comprends. Les passés sont les amis militaires. Les passés, il y en a pas boulot. Il y a absolument tout le monde. Vous imaginez, entouré Bino, parce que vous avez vu quoi? Nambisi. Donc, au moment c'est rien à coup de technologie, il y a ce qu'on a moto. Il y a une action dans la awa pour ce moment quoi boé. Pour la boya ba lokalisa ba makala. Non, c'est une technologie à moto on a moto na bandit. Mais curieusement, ils sont moto vendre 2000 euros.
donc on m'a bien enseigné dans mon raison déjà dans mon PC si il veut avoir mon fanzi qui s'en va les il y a un réclame moi blog on n'a pas pas Julien et ça a mis le bal ningeni soko yé moi na servir yo ndenge to fandi mo servir mo fandi mo zulia et ça na nini faut pas si mo subala ceux qui m'ont balé ailleurs à servir to benga pe ko tuna moi mutuna excusez na ucho lia mo comprendre numéro nangeza 09 90 81 48 37 09 90 81 48 37 donc ce que benga numéro ne kangama c'est so moni il est quitté le bas on a perturbation il y a raison na biso mais en tout cas numéro nangeza la vraiment tout le temps on vit au benga mais ko benga ngate ke tango yebi na lali donc il a rappelé mon amour tout na pema on a ce numéro de ce bazio te ba benga chéri yote ça ni o ya bomisanga ka boye bidie ki na tanzua yote ba benga oui non on va pas non chéri moi je suis là ba benga moi mini bo bat ba benga yeza makamba olamba yebisanga mutu akobenga po makamba olamba po yebisi yo yebi ata maki kuto yebi ko kalinga te conseil on a passé bah nous on a besoin conseil et koki bongo oh Ebega un jour sans ngelo ko moi mais nalotaka mona ndoto voilà le monde bomoni to sepeli to li ensemble to lambi ensemble parce que maman Eliane ni to asala pe mi kongwe donc on l'a mis ensemble la pesibino mboto bobo lianga en tout cas falon no mabo etinanga la pesi mbote falon na otobote ah bon na bébé bien tant ko tsai na ne yango ni moi qui falon mabo félicitations ya na kantia kanga mo mais nzambazo lokumu félicitations ma petite nzambazo lokumu lokolo boti pesa bébé ba bisous na pesi batu nyonso balingaka ngai mbote Fatou na Canada ma copine wangu donc na pesi mbote na otanga bakombo surtout mingi te parce que bozaka ebele na boye zala alors na pesi bino mais papa Nitou toi là tu devrais commencer par papa Nitou papa Nitou Sakawana non tu devrais commencer par là parce que après tout Oyambi quand même l'une des ministres na Katanda quand même première dame surtout quelque part tu devrais commencer par lui papa Niken Mbote Belé merci beaucoup Nandengo Ndimaki quand même maman s'est déplacé Ayati Awa mais na yebi biloko na biso ezoya chérie biloko na biso ezoya atinda mais non pourquoi la race minute ya dimanche ah voilà donc automatiquement ouais bikane to sala te aussi c'est mala kaka naza ko sepela déjà donc na sepeli na pesi mbote na bana na ngana ndaku Olga Ewinga Jonathan Tuta Gloire Tuta David Sewa Deborah Lusanga na pesi bana ngambote parce que wana ba oyanga donc ata muta mokila boyinga bango ba boyanga te donc vraiment donc na pesi bango mbote a 30 ans ba bakisela bango pour le belé bazala ba président ya lobby ya mbokoyo vraiment na pesi bango mbote ya mingi na pesi Joël nani so nazo bima image oyo bon na image na ongez ngela donc nazo za moi c'est bon et ça grâce à Joël Mobalia nani oyo Joël Kachama donc Mobalia alinga bopeto yala ta toujours pembe mona singla pembe a petit na ngai donc vraiment na pesi Joël Mbote parce que si ezaki yote na ngala zaro na Bosani Gilles Mvemba, Fiba Menga, Roger Ala. Jamais na kobosana. Mais na lobana tanga ba kombote parce que ba ya ko me belé na ya ko mana problème tanga ba liste. Ndé problème na nga ya ngwala. Na pesi fondation. Maman Maringi bipeto pesi Mbote, Nadine. Maman Maringi avant na musika na ngata.
Il a besoin d'Argenteuil. Voilà maman la biche. Merci. Voilà maman On la a biche. vu au Bakayo, ouais, moi. Madame Gentil, elle même ça. Yende Déborah Lusanga. Madame Gentil. C'est Déborah Lusanga. C'est elle. Maman. Il n'est pas à déjà maîtrise la recette oignon. Elle est bien rodée alors. C'est bien. Donc nazala na kimia so na tiki alamba. Même papa ya bogolia na bino. Mais papa Julien. Oui. Na boye tata maman ça qui joue mais ngana nazo monta muso Olivier Essele akoba ah maman. Pour les papa Julien absolument un téléphone. Tous les looks les présidents chinois. À cause de la peine à besoin de mon téléphone. Mais la monnaie pour la nazo à maman. Ah il y a petit, il ne faut ça zoa. Mais na sengi hein. Voilà. Papa madame on peut ça. Voilà. Olivier Essele. Voilà. Olivier Essele. Numéro na ngai yango. 00243 99 77 677 00. Donc ça 099 77 677 00. Donc WhatsApp est normal numéro na ngai yango wana. En tout cas, naebi ki bolinga mingi. Ngape na lingi bino. Mais ça fait le lukis le quoi a dit nana Chine kuna. Eh dit nana ba dozonga. Fule lukis yo yebi les présidents chinois. Fule lukis. Donc nazo zela ba koli. Talaka Julien. Fule lukis. Pardon. Papa. Zano kayo. Banda jwana na loba zano kayo. Ouais bidi nana. Elle c'est ma sœur hein. Salaka ndetika basalaka yaya. Non non lo balangate. Oye moi ebida baguna ngato. Saka ndetzalaka. Non c'est là. Yo pas là. Dinana Nadine ma fille na la personne mot pour ça la ba jeter. Nazo c'est là et puis vous umeli hein. Ah ouais lundi. Umeli. Do lundi na mona déjà. Ta osuki sana hein esika mo babosa na raté. Fondation Joël Million. Fondation Joël Million. Bissoir tout pétion. Excellence Joël Million. Fondation Son excellence. Vraiment. Pour la loquer c'est Yabino Yangoana. Donc c'est là toujours net. En tout cas, nous allons le baraquer. Bon, mon idée, ma maman, il y a en famille, c'est ça. Tu as une femme à la maison, c'est ça. Bon, mon idée, c'est papa, maman, bazoule la maison, une femme à la maison. Et monsieur n'a dit non, il y a beaucoup de dans le baraquet. Dieu vous bénisse. God bless you. Tata, nous allons le cambois pour la ça. La bénédiction. Tout le monde est secrètement tenu de ça. Attends. Secret. Tenu de ça. On a qu'à boniter mes bêta. Boniter mes autres bêta, maman, ouais. Bon, moi, je suis tous années dans la famille. Ndeko na ngai do bino batu bokomi Julien nzoka zalaka nde mobala Belinda boko même mutema duku kwani boko banga banga bana banga bangani c'est mon frère c'est mon frère donc en tout cas bo banga raté non na bali pété non na bali té c'est mon frère na kanti ba mususu ba bandolo abe nenga na tinda mo carte mo mais ezande boye mais Belinda yo mais chino sali boye bomoni neto ba émission na biso c'est mon frère pour le mariage ya mona to sala bino boye papa Julien na maman Belinda pour la sabino kake papa Julien aza mukongo maman Belinda aza mutabandundu aza muswahili ndingi ni mobile mukongo ko to kolia eloko ya batu ya bandundu ya moto sele ko couple mais en réalité bazar frère na sœur stop nganzamba nous pécher dans le boss bye bye Inshallah bimpa. Nanga kutu apanda.